flagrant délit. Et ça vient moi, j'ai tout ça, je garde. Hein. Pasteur Maki, et c'est un pasteur qui nous a dit ça. Je vais le sortir un jour. Personne va mourir. Oui, mais en fait, et Moïse, il veut. Moi, je veux pas qu'on dise ça. Voilà, parce que là, en fait, on se fait passer comme si c'est moi qui veux pas. Mais est-ce que Moïse, il veut? Je vais pas rester dans un truc que quelqu'un veut pas. Mais non, là, on veut tout remettre sur moi. Ça coûtera beaucoup plus cher déjà. Eh bien, je vais taper, Maïlis, je vais taper. Jusqu'à présent, ne permettent pas. Maïlis. Ok. Fixons, d'accord. Fixons. Ok. Nous choisissons tel médecin à Kinshasa. Il m'a posé la question, pasteur Jean-Paul. Oui. Moi, j'ai bien dit, je veux qu'on éclaircisse l'histoire. C'est un mot français. Oui. Surtout, ouais. Faut pas qu'on lâche, j'ai l'impression qu'ils remettent sur moi, oui, Rofi, non. Pasteur, moi, je crois que je ne veux pas marcher dans ce sens-là. Je répète, et je le répète, et vous aussi, en tant qu'homme de Dieu, il faut savoir respecter la parole donnée. Si vous ne respectez pas la parole donnée, ce qui fait qu'il n'y a pas Dieu quelque part. Donc, les soi-disant pasteurs et autres, ils se sont comportés comme des païens. Il faut qu'ils arrivent à respecter leurs paroles. Leurs paroles données étaient quoi? L'ADN pour savoir si l'enfant était de Moïse. Donc, moi, la première des choses, c'est l'ADN. Si l'ADN est fait, on passe au second truc, qui n'est même pas un problème pour moi. Si c'est pour rembourser l'argent, je rembourse l'argent. Mais avant toute chose, vous savez, l'honneur, ça ne se paye pas. Moi, mon honneur est parti partout à Kinshasa quand je pars. Et il y a des choses qui se racontent. Et les soi-disant hommes de Dieu, ça dit des choses. Et ça passe même à la télé. Ça fait des émissions. Si vous ne le savez pas. Et moi, je ne vais pas laisser passer ça comme ça. C'est pourquoi je dis, la première des choses, c'est l'ADN. S'il n'y a pas l'ADN, au fils, elle va rester comme ça jusqu'à sa mort. Elle va rester comme ça. Moi, le remboursement de l'argent, c'est après l'ADN. S'il n'y a pas l'ADN, il n'y a pas remboursement d'argent. Donc, ils vont rester mariés. Et si Moïse ose de se marier, donc vous allez encore comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu qu'il prêche. Donc, voilà un peu. Moi, c'est l'ADN. Donc, s'il faut voir avec, il faut leur dire, moi, je veux l'ADN. C'était une parole donnée. Je veux qu'ils respectent la parole donnée. Et l'avocat, c'est l'apôtre lui-même qui a déclaré l'ADN. On attend, il a déclaré ça devant l'église. Devant l'église. Mais si on fait à Kinshasa, il faut avec un avocat de France. Comme ça, on est sûr que ça sera un médecin français. Mais on le fait à Kinshasa, il n'y a pas de souci. Alors, il faut se mettre d'accord. Moi, je vais, parce que... Non, moi, je vais d'accord. Allô? Oui, vous savez que Moïse, il avait dit qu'il était d'accord, c'est juste... Toyoki ba vidéo ebimi. Nzokande pasteur Moïse mbi ya balande. Mama tango na yoki makambo wana esalinga inzoto malili esalinga isomo. Namoni makambo Bible lobaki tokomi komona yango. Vraiment. Bible akisaki biso ete na tango ya suka tokomona bilembo ya boye. Ya ngwana na komaka na point moko na lobaka zonga. Azonga. Oya lobaki nyonso esali nini? Eseko kisami. Ezale loko moko tetikali poto lobake Bible kosaki biso. Bible yebisaki biso ke na tango ya suka tokomona boye tostomoni. Makambo ya mwana mwaso Elia nepelaka moto. Tomonaka ba image ya Moïse mbi na poto. Toyebite na France, poto eza monene, toza na France, toza na Londres, toza na Belgique, toza na ba pays ebele. Tomonaka image ya Moïse mbi na hôpital. Azo bercer mwasi moko auchobota. On a dit c'est sa propre sœur. Bato balobaka ke Moïse mbi azana mwasi, Moïse mbi a déjà bota, Moïse mbi a senta, mais à ma grande surprise, jour abimaka na parquet, jour parquet pesaka e victoire, si makambo Eliane, les jours où il y a autorité à koloba na ba micro, ba posaka e question, pasteur. On nous a dit que
ozana mwana. Alobi, moi, je n'ai jamais mis au monde. Je n'ai pas d'enfant. Nazana mwana te. Il y a des vidéos, même sur mes étoiles, bao balinga kajika. Si bakoza d'accord nanga, atana ba commentaire na biso, na se, bakoche la biso vidéo wana. Moi, je dis kalanga to lobela mo pendana no bien. Pasteur Moïse Mbiye abota abala to ebitesko. Dossier wana ekomeli biso ndenge nini. Merci beaucoup mama na ngai yango nde nazo limbola balandi na biso balingaka mingi balobaka jika olobaka kitoko makasi na pesa kabino merci parce que bolanda nga mingi esala nga babi et puis ndenge bo sala jika mikolo esala nga ka ba kitoko mingi na osala effort te me bino moko bo sala nga ba effort. Merci beaucoup. On a kolobake d'abord c'est à ma grande surprise koyoka ke Moïse Mbiye abala. C'est une grande surprise. Tout le monde sait que Moïse Mbiye Aza c'est célibataire. Avec un grand C. Sans d'enfants, sans femmes. Il y a un célibataire avec un grand C. Mais Moïse Mbiye Abala, a sala mariage coutumier, a pesa dot. C'est une fille de pasteur. Et tout le monde. Azapé moi na ya pasteur, parmi des amis aussi de son père. Maman Judith Kalanga, kabali solo. À ma grande surprise. Et puis bah comment qui na niveau ko pesa d'autres lo lenge nini parce que a pesa ki moi na ya batuze zemi. À l'autre thème le pasteur à Saint-Aki. À Saint-Aki. Jésus-Christ de Nazareth salozonga. Moi j'ai dit. Alors pour na kotala niveau ya ba famille mi balé, baloba ki te e ko kende na forme ya zemi te yo fo bala mwana na. Mwana biso pour na mais pasteur aiki kondima tango ba bengi ye bokolanda. Je crois bolandi na vidéo mwambatiki acheli biso. Parce que ça discussion il y a 7 minutes. Oyo parent ya mwana mwasi akoloba akoganga akose défendre alobi non. Na patienté. Maintenant, le col à Moïse Mbiye, alinga ki makambo eleka na TV, mais moi, na koloba muke, mais tango ADN ko salima, na koloba o nanu na loba te. Donc, moi, te zopela kaka, ça, ce n'est que le début. ADN, donc, famille à moi, si baza d'accord. Moi, na moi, si déjà, ça na kim. A déjà na Kishasa. On a quoi ko sala test. Il y a ADN 10 ans après Moïse Mbiye Abala bandeko yebité Olandi la vidéo mwamba acheli biso ingénieur Feli oya acheli biso donc après moi na mwasi wana kobota Moïse Mbiye awanga na kizimi andimi ba informer que moi na mwasi wana boti andimi abina zotinda kombo et après lobi mwana nazaya ye te mwana mwasi wana asalaki ekobo akoseli zemi c'est là où tout a commencé obali mwana bato aboti akoseli zemi ba couleur nyonso ya basi mikuse milai minene mwindu mukuse mwindu yango na lingama je isa maniola nyonso zakana ba forme nyonso bataya ba jiditi koleka ba jiditi ba mikia ba jiditi ba mikuse ba jiditi ba milaya ba jiditi nyonso ba pembe ya ba moyenne ya ba jiditi ba pemba makasi ya ba jiditi ba mwindu makasi ya ba oreli ba moyenne ya chocolat ba oreli nyonso ala kisa likolo nango abina obalo te libala ngana yo sa nini esili po yo otambola ekobo. Bonjour, bonsoir tous les abonnés de JK Télé News. Bisika bozali esengo ya kokutana bino so mokolo alelo ngabi ke bozaki belé branché scotché bolanda émission na biso bae bakenda sango ya lelo. Bino moko boyembi bae bakenda sango simba makana ye moko la mbingazon de la presse congolaise au nom de Aurélie Vangula, maman des garçons capables. Tant bon moninga boza sûr que information matière à sikekoti. Tolali tolamuki masole bimi. Pasteur Moïse Mbiye oto benga la réserve de l'Éternel. Toyoka biso nyonso na 2019 ndenge mambelene erinyaka que pasteur Mike est pasteur plutôt Moïse Mbiye abota. Elena bimisele biso maloba wala mais tozwaka ngo penza en considération te bino momo bobika procès ngo ndenge kendaka ndenge limo suite ezalate. À ma grande surprise tolamuki matière ekoti. Pasteur Momo nga misami ko benge Momo pasteur Moïse Mbiye
nzoka abota kaka te mais abala 10 ans passés pasteur Moïse Mbi abala likolo nango abota chose grave et les lekelanga Aurélie Vango pasteur abota abala mais jusque là a continuer kaka kowanga na mwana oya abota na mwasi oya abalaka balandi ajika télé news likambo eza ya koyinda eza ya kobeba likolo nango lisusu olesuka kaka wana na kowanga na kobala pasteur sous pasteur moko ya ba pasteur ya mboka na biso awa non tanga kombo te meta à partir à ba voix ndenge ba lo mala ba sona bi ke ingénieur Issa Mwamba le nouveau riche en côté ya sona no ba voix wana na ba extrait wana ndenge bazo discuter famille ya mwana mwasi wana ndezo discuter par rapport à moi na bango pour obali mona batu 10 ans passés okendaka te eloko te okanga mwana batu likolo nango wanga na mwana mbale bobota par là eli koloba nini clarté exalté na anga moko te peut-être bokanisa lokwa na osala émission moko analyse monga moko na anga moko te nazana ye moko la patronne de la chaîne tant lo babongo na si ba étoile nyeso dia ba sepeli ba bi ke mami ndaza na plateau bebi na ye to lobaka a développer ka décortiquer kama loba yende mtana na pouvoir wana ya ko décortiquer le bino na clarté ya mambo ezoleka na dossier onga na ye libino ingénieur Issa Mwamba atilanga na ba extrait wana ya bason na makambo ezoleka entre pasteur ou la fille qui est aborder sujet tellement il que aza moninga musala nzambe lokola ye akepa vers pasteur wana atalisie ba regret à motema na ye croyant que le pasteur a contacté son collègue pasteur na ndenge moko ya bien mais le pasteur bon neti nanga Aurélie Vango na mona ki on mabe mais tu yebite na bino balandi na biso ensemble to ko découvrir ingénieur Issa Mwamba a balancé biso le quoi allez on se retrouve juste après. Flagrant délit. Et ça vient moi j'ai tout ça je garde Pasteur Maki, je les ai écoutés au Bomba. Et c'est un pasteur qui nous a dit ça. Je vais le sortir un jour. Il va mourir. Oui, mais en fait, et Moïse, il veut. Moi, je veux pas qu'on dise ça. Voilà, parce que là, en fait, on se fait passer comme si c'est moi qui veux pas. Mais est-ce que Moïse, il veut? Je vais pas rester dans un truc que quelqu'un veut pas. Mais non, là, on veut tout remettre sur moi. Ça coûtera beaucoup plus cher déjà. Eh bien, je vais taper, Maïlis, je vais taper. Jusqu'à présent, ne permet pas. Maïlis. Ok. Fixons une date maintenant. Fixons. Ok. Nous choisissons tel médecin à Kinshasa. Il m'a posé la question, pasteur Jean-Paul. Oui. Moi, j'ai bien dit, je veux qu'on éclaircisse l'histoire. C'est un mot français. Oui. Surtout, ouais. Faut pas qu'on lâche, j'ai l'impression qu'ils remettent sur moi, oui, Rofi, non. Pasteur, moi, je crois que je ne veux pas marcher dans ce sens-là. Je répète, et je le répète, et vous aussi, en tant qu'homme de Dieu, il faut savoir respecter la parole donnée. Si vous ne respectez pas la parole donnée, ce qui fait qu'il n'y a pas Dieu quelque part. Donc, les soi-disant pasteurs et apôtres, ils se sont comportés comme des païens. Il faut qu'ils arrivent à respecter leurs paroles. Leurs paroles données étaient quoi? L'ADN pour savoir si l'enfant était de Moïse. Donc, moi, la première des choses, c'est l'ADN. Si l'ADN est fait, on passe au second truc, qui n'est même pas un problème pour moi. Si c'est pour rembourser l'argent, je rembourse l'argent. Mais avant toute chose, vous savez, l'honneur, ça ne se paye pas. Moi, mon honneur est parti partout à Kinshasa quand je pars. Et il y a des choses qui se racontent. Et les soi-disant hommes de Dieu, ça dit des choses. Et ça passe même à la télé. Ça fait des émissions. Si vous ne le savez pas. Et moi, je ne vais pas laisser passer ça comme ça. C'est pourquoi je dis, la première des choses, c'est l'ADN. S'il n'y a pas l'ADN, au fils, elle va rester comme ça jusqu'à sa mort. Elle va rester comme ça. Moi, le remboursement de l'argent, c'est après l'ADN. S'il n'y a pas l'ADN, il n'y a pas remboursement d'argent. Donc, ils vont rester mariés. Et si Moïse ose de se marier, donc vous allez encore comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu qu'il prêche. Donc, voilà un peu. Moi, c'est l'ADN.
Donc, s'il faut voir avec, il faut leur dire, moi, je veux l'ADN, c'était une parole donnée, je veux qu'ils respectent la parole donnée. Et l'avocat, c'est l'apôtre lui-même qui a déclaré l'ADN, on attend, il a déclaré ça devant l'église. Devant l'église. mais si on fait à Kinshasa, il faut avec un avocat de France. Comme ça, on est sûr que ça sera un médecin français. Et on fait à Kinshasa, il n'y a pas de souci. Alors, il faut se mettre d'accord. Moi, je vais, parce que... Non, oui, ici, il est d'accord. Allô? Oui, vous savez que Moïse, il avait dit qu'il était d'accord, c'est juste après. Ok, merci Balandi à JK Télé News. En tout cas, nazo seka parce que naza ne sengote, nazo seka po yo sala nga pasi, likolo nango ezo sala nga soni. Ba pasteur na biso to ebité. Na sire abonné moko azala nga pembeni awa, alobiye ensemble la soute. Ok, c'est église té, enfin là parce que ba comportement ba gère ba pasteur le quoi ba oyo ezo décourager ba to kosambela. Na annonce ki déjà que nazanga mon côté. Nasana ye moko la patronne de la chaîne au nom de Judith Kalanga ngami ko benga ejuka. Na yende to ko développer to ko magnoler mo kalinga loba to ko magnola yango vraiment na bosembo nyonso pe na bokebi. Fabrice Mande azana nga langage moko akotela ngana nous l'invité de la journée hein. Ok, merci Fabrice Mande. Ma Judith Kalanga, bonjour. Bonjour Aurélie Vangou, la maman des garçons. En tout cas, bonjour na babonné na biso, on a benga kaba étoile. Baza tellement cher pour na biso. Bonjour na bino bisika nyonso bozali. Bonjour na papa Joseph Magloire na Kati Allemagne, papa Banebele lo sako na yo. Bienvenue na nouveau sponsor na biso, Demol transfert d'argent partout. En Afrique, partout en RDC. Transfert d'argent aux en Europe, des molles. Aux en Europe, au lingotin de l'andeko na yo mbongo, ok na western te, ok na monigram te, ok na ria te, au lobiete ngana pese kambongo, ye apesa ye, ok kana de molles. Ou en a transfert d'argent, Lubumbashi, Congo central, Kinshasa, Mbujimai et autres services et à business des malls azali na service na bino. Ba biboye bino moko boye biso ki jika côté di Kambu ezaya solo. J'ai dit bonjour na maman Elodie, maman Banebele, Fondation Femme Utile. Ngamona lobaki naza Ophéline ya mukolo, maman lobi Ophéline na mukolo zakate me ngana za. Na lobaki déjà parti ya lelo ba chantage bandi. Mama naza Ophéline ya mukolo na bandi yango. Kobanga na ote. Na yo PJDK soda poto mulandi monene ya JK télévision. Losa kona okulutu ya bana ya baleki Delvis El Sansero et Belé ya kolobezate Dinastar ba vrai ya JK bambote na bino tikete nzamba lola apambola bino naza ya yo Aurélie Vangu naza disponible mena. Ok, merci Nzambe ya pambola. Yo pe maman Judith Kalanga, maman ya Banebele, maman Judith Kalanga, tulali to la moki matière côté libiso. Na lingaka mingi so na matière na ya pembeni ya jika parce que ye pe na amanyola ka yango vraiment na bosembo. Toyoki ba vidéo ebimi. Nzoka nde pasteur Moïse Mbi ya balande. Mama tango na yoki makambo wana esalinga inzoto malili esalinga isomo. Namoni makambo Bible lobaki tokomi komona yango. Vraiment. Bible akisaki biso ete na tango ya suka tokomona bilembo ya boye ya boye ya boye. Ya ngwana na komaka na point moko na lobaka zonga. Azonga. Oya lobaki nyonso esali nini? Eseko kisami. Ezali loko moko tetikali poto lobake Bible kosaki biso. Bible yebisaki biso ke na tango ya suka tokomona boye tostomoni. Na Bible yebisaki biso ke na tango ya suka toko vivre boye to vivre yango. En tout cas. Nazongi si 2 ans ou 3 ans passé. Makambo ya mwana mwaso Eliane pelaka moto. Tomonaka ba image ya Moïse Mbi na poto to ebite na France poto za monene to za na France to za na Londres to za na Belgique to za na pays belé to monaka image ya Moïse Mbi na hôpital azo bercer moi simoko auchobota on a dit c'est sa propre sœur Batu balobaka ke Moïse Mbi azana mwasi Moïse Mbi a déjà bota Moïse Mbi a senta mais à ma grande surprise jour abimaka na parquet jour parquet pesaka et victoire si makambo Eliane les jours où il y a autorité à koloba na ba micro ba posaka une question pasteur on nous a dit que ozana mwana
alobi moi je n'ai jamais mis au monde. Je n'ai pas d'enfant. Nazana mwana te. Il y a des vidéos même sur mes étoiles ba obalinga kajika. Si bakoza d'accord nanga atana ba commentaire na biso na se bakochela biso vidéo wana. Moi je dis kalanga to lobela mo pendana bien. Pasteur Moïse Mbiye abota abala to ebitesko. Dossier wana ekomeli biso ndenge nini. Merci beaucoup mama na ngai yango nde nazo limbola balandi na biso balingaka mingi balobaka jika olobaka kitoko makasi na pesa kabino merci parce que bolanda nga mingi esala nga babi et puis ndenge bo sala jika mikolo esala nga ka ba kitoko mingi na osala effort te me bino moko bo sala nga ba effort. Merci beaucoup. On a kolobake d'abord c'est à ma grande surprise koyoka ke Moïse Mbiye abala. C'est une grande surprise. Tout le monde sait que Moïse Mbiye Aza c'est célibataire. Avec un grand C. Sans d'enfants, sans femmes. Il y a un célibataire avec un grand C. Mais Moïse Mbiye Abala, à sala mariage coutumier, à pesa dot. Maman. C'est une fille de pasteur. Et tout le monde. Azapé moi na ya pasteur parmi des amis aussi de son père. Maman Judith Kalanga kabali solo. À ma grande surprise. Et puis bah comment qui na niveau ko pesa d'autres lolenge nini parce que a pesa ki moi na ya batuze zemi. À l'autre thème le pasteur à Saint-Aki. À Saint-Aki. Jésus-Christ de Nazareth salozonga. Moi j'ai dit. Alors pour na kota la niveau ya ba famille mi balé baloba ki te et ko kende na forme ya zemi te yo fo bala mwana na. Mwana biso pour na mais pasteur aiki kondima tango ba bengiye bokolanda je ko bolandi na vidéo mwambatiki acheli biso parce que ça discussion ya 7 minutes. Oyo parent ya mwana mwasi akoloba akoganga akose défendre lobi non na patienté. Maintenant lokola Moïse Mbiye alingaki makambo eleka na TV mais moi na koloba muke mais tango ADN ko salima na koloba o nano na loba te. Donc moto ezopela kaka ça ce n'est que le début. ADN donc famille à moi si baza d'accord moi na uta poto moi na moi si déjà za na kin a déjà na Kinshasa pour na koya ko sala test ya ADN 10 ans après Moïse Mbiye abala bandeko yebité. Wow, neti ngai ba étoile maman Judith Kalanga na apprendre un kaka siko que le pasteur Moïse Mbiye abala peliko nango abota. Ma Judith Kalanga na oki le mamba ADN na kati. ADN par rapport à quoi? Pasteur à sabota déjà. Bota na mo c'est nengam. Parce que ADN c'est comme si ils avaient doute quelque part de part et d'autre ton ndengeni. Hollandi la vidéo mwamba acheli biso ingénieur Feli o acheli biso. Donc après moi na mwasi wana kobota Moïse Mbiye awanga na kizimi. Andimi ba informer que moi na mwasi wana boti andimi abina zotinda kombo. Et après lobi mwana nazaya ye te. Moi na mwasi wana asala ki ekobo akoseli zemi. C'est là où tout a commencé. Obali mwana bato. Aboti akoseli zemi. Siko na ba pasteur vraiment wanga na bazemi. Donc makambwele kani na l'accès qui était. Makambwele kani na ba forme nyonso. Mwana mwasi wana lobi Moïse Mbiye alakisi ba couleur nyonso vert, rouge, orange, bleu, chocolat, vert mauvais, vert soki nini bana o bazana ba maternelle de ba yeba ka ba couleur biso to tanga déjà kala. Abi alakisi na ba couleur nyonso. Yango na lobaka bandeko ba internet. Ba couleur nyonso nini? Bizaleli to ndengeni. Ba couleur nyonso ya basi mikuse milai milene mwindu mukuse mwindu. Yango na lingama je isa maniola. O nyonso zakana ba forme nyonso bataya ba jiditi koleka ba jiditi ba mikia ba jiditi ba mikuse ba jiditi ba milaya ba jiditi. Nyonso ba pembe ya ba moyenne ya ba jiditi ba pemba makasa ya ba jiditi ba mwindu makasa ba oreli ba moyenne ya chocolat ba oreli nyonso ala kisa likolo nango abina obalo te libala ngana yo sanini esili po yo otambola ekobo bien sûr soka tambola ekobo il fallait boka bona 10 ans après 10 ans au pesela e biloko aux serviteurs de Dieu ikona okangi vu ya mwana bato pendant 10 ans yango nazoloba boye nazotala caméra na bosembo na continuer à kolobelo koyo si mukolo Yesu Masia Nazareth akozonga tango tozoloba makambo bato tozala na ba limite surtout ça Moïse Mbiye auti kopelisa internet Moïse Mbiye auti kopelisa internet Moïse Mbiye alingaki akotisa muninga na mabele muninga wana za mabe me muninga bala mwasi
officiellement mutu nyonso ayeba lelo soki pene la zo dondo na kombo ya Mike eza po Mike abimisa ye omoni mona moso na zo koka ko profiter na kombo Moïse Mbi ete parce que Moïse Mbi abimisa ye to ebité ata lelo soki abimi akozwa impact o pene la zo te jamais mais aza moso babimisela biloko mais en cachette kombo ya sentage likolo nango ezalaki majidis nayebi ke tension ezali tozonga nanu moke topema nanu moke nayebi ke jika koyoka makambo abwele ti biso basante bachrétien ezala biso mabe parce que toyeba te na miniti oyo tokóma to tozala wapi pasteur asente place wana nde ezosala nga ntoto malili baabone na biso bolimbisanga pasteur Moïse Mbi asente asenta voilà étant que l'homme de Dieu, l'icône on la réserve de l'Éternel. Atia moi sixième nan. Ndenge kobo. Mais kasi asaki okoboti. Tango mosusu balinga ki basala lolenge basaka na ba basi nyonso tolongola. Mais ya lobi ete non na kolongola teta mosusu ya kanisa ki na kangi gros poisson. Zoka nde akangi poisson ta akangi ndengolo ya pete ya moselu. Ya pete ya moselu akoselu. Ya kanisi ngolo wana nde akangi tango asimbi kana loboko ngolo kotika awa chu. Aselemuki. Yango nde ezali pe mate ya na kopesa na baso bakanisaka kozwa zemi na mobali nde kokanga ye kobota mobali ezala garantie libala ne te trompe pas ndima obota na mobali aza mobola tango yebisi aza na zemi andimi oui zemi wana ezali ya ngai okobota sir azui ko supporter yo uta obandaki kobwaka so iti mokolo kobimisa mwana ndimi obota na ye ke obota na millionnaire oyo alingaka yo te po okanga ye kita di ke mwana kangaka mobali. C'est que ma Judith Kalanga par là, tout le monde est dossier à mon amotion. Tous ont 3 ans passés. C'est que le dossier Eliane, c'était une histoire vraie. Et jusque là, na lobaka boye. Histoire ya Eliane, Eliane a mon anzoto ya Moïse, Moïse a mon anzoto ya Eliane. Mais c'est que Eliane a yaka nango na TV, ya ngona lobaka. Ezaka siko eloko moko ba fandaka. Babi poto koma na dossier lokola. Peut-être prometaka yo eloko akokisi yango te poto koma nango boy photo fabriquer boy to fabriquer boy po zanini et simba voilà. Place Eliane na eko koyesa masolo place Eliane nga na tikala kolobelete na kolobelaka yete za place alobaka ke a réglaka na mois 4 fois pas télé makaza en bonne santé yango comme moi ça je suis venu pour sauver les âmes de place nga na boyaka potango bandako kende kolongola ka leso za ki ko sauver ba âme te tango bandaki kokende na ba restaurant mineno bandaki ko sauver ba âme te soit disant tango bandaki kokende kolongola bazemi wana bandaki ko kanisa na biso ba âme te mais tango moni profit na yo zali susuté nde biso ba pauvre ba âme oyo tokoti na miniature na makambo na bino biso ba âme oyo tokoti na makambo na yo ezali tango yo moni intérêt na yo ezali susuté. C'est le même avec cette femme. C'est le même avec cette femme. Mais cette femme a raison, plus qu'Eliane. Parce que cette femme-là a été sentée par Moïse, par une autre femme. Mais Moïse a accepté de donner la dot. Quand tu as accepté de donner la dot, tu as dit que tu as confirmé cette femme-là, c'est ta femme. La Bible même reconnaît la dot. Les civils, les religieux là, c'est ce que nous-mêmes on est en train de faire ici sur la terre. Mais la Bible considère, lorsque tu donnes seulement même $100, yaya, on peut s'en combo ya d'autres, considère que obala moi swan. Ah oui, officiellement. Ce qui bazoa ya kaka $100, et abala moi na biso na combien na $100, yaya, quand denge bazoa ka yango na combo ya d'autres. Et tikali pe dot. Tikali dot $100 mais na dot yo pesaka $100 kanga lupango te. O pesaka $100 na kombo ya dot. Bango pe bando to $100 oyo lokola mbongo ya dot. Ya ato pesaka 20,000 francs. Lokola famille ya mwasi bazwaka yango na kombo ya dot ezako dot. Donc mwana mwasi to obeta lisolo ya mwasi ya Moïse Mbi. Oyo amoni ke Moïse Mbi abetsie bato. Akoti nzela ya masine. Babimi masina bakoti rai. Rai babimeli kote ya mikondo. Mikondo babimi kote aéroport. Kote aéroport babimeli kote na ebite soki bakomo kokende nseli. Amonite. Awa na ko risker na kota na fleuve. Na sala ba démarche. Soit toboyana, soit abalanga siko officiellement. Parce que biloko papa zo asime. Alobi je suis prête pour rembourser la dot. Ma Judith Kalanga tomoki mwana mwasi wana. Siko eloko ekamusinga susu mama Judith Kalanga
arrivé à moi na Kinshasa pour na minute moi waza Oui. bakutani na pasteur moko ya pasteur a minene ya mboka na biso pour pas citer les noms. C'est le pasteur Marcelo, pourquoi pas? Parce que le le nom est cité. C'est le pasteur Marcelo que j'aime beaucoup. Bakutani. C'est que pasteur Marcelo Tunati que je salue à passant. Il m'a béni ni asalaki tango pasteur Momo bengaki basolo la. Pour la minute bazo accuser le pasteur comme songi. En vrai dire. Qu'est-ce qui s'est passé à au monde na bango tel meza monde ya mabe trop. Ba komi na système ya ba enregistrement, ba komi na ba système unika monde etambola ya mabe et pas ya bato masumu. Ndenge bango ba bengaka. Nde monde etambola pepa na bango. Ba komi na monde ya bato honneur. Bazana ba gens na bango approprié ya suivi. Ba pasteur wana omoni. Jésus. Bacha bango liboso ya ba bureau ya ba pasteur ya minene o ba yebi. Tala nani akoti nani ya abimi. Eloko tikali eza ya ko placer ba micro ba caméra cachée na ba bureau ya ba sel na nzambe. Ba ninga na bango soi-disant parce que na éviter son ko benga bango ba komboni. To tiango entre parenthèses soi-disant ba sel na nzambe. Je ne sais pas si la fille a rencontré, parce que quand moi je parle des choses, il faut avoir l'affirmation. Je ne sais pas si la fille a rencontré le pasteur Marcelo ici ou bien en Europe. À ce que je sache, la fille a rencontré pasteur Marcelo et a parlé avec. Parce que Bayebani Kala, de longue date. Na pasteur Marcelo. Na conversation pe okoyoka. Pasteur Marcelo Zoloba, moi je connais la famille, ce n'est pas aujourd'hui. Et vous savez, ça fait longtemps que j'intervenais et j'interdis la fille de parler en public. Et la fille dit, pasteur, j'en ai marre de pasteur Moïse, mais pour ne pas être utilisé par les médias. C'est Marcelo, le pasteur Marcelo qui parle. Ça fait longtemps que j'interdis la fille. Et que je dis, attention, ne parle pas. Attention, ne fais pas ça. Attention, limite-toi. Attention, ça, ce n'est pas des choses à parler en public. C'est Marcelo qui est en train de répondre à Moïse Mbi. Il y a des voices. Il y a quoi que Moïse Mbi a enregistré. Place moi de ça dans ma bête. Comment un pasteur Moïse Marcelo. C'est là ma chérie na 6 mois place au poto kota penza na muzindo tu nanga mutuna na yo. Ya ko ebate ke ba ko tuna mwana mwasi siko ya ke pa pasteur Marcelo ko papa bangoti. Ba yebana kala. Papa ta likambo na za nango. Na komi na motema nanga. Nga penza na lingi na se libérer. Ya lingi nini? Ya lingi ko reconnaître mwana te. Nga penza na boy na nga ye. Po na moni ala kisinga basi ya ndenge na ndenge. Basi ya couleur nyonso. Na lembi na komi na suka 10 ans. Ya ata balobaka. Ata vevresse akolemba. Ya ba veva mikolo 2 ans bali. Ba veva mikolo ina ne dimi asali mariage. 6 mois. Kongo mobali azana bomoi. Mobali azana bomoi. Ngana kende ko beta 10 ans. Nako mona ako dondo na TV. Nako mona ako te na français kitoko. Nako mona ako bakisaka anglais. Nako mona ako bakisaka ba veste kitoko likolo nango aza vedette. Aspect kolobate. Aspect kolobate nako mona ke ba vrai chéri ba pembeni na nako tala ke kabolo kwa na bilili la télévision. Ikona. Te. Il faut na agir. Na beteli maboko po aza mwasi ya malunga. Alobete bomba mabe. Bino boko yebisanga ke na bomba kana za la femme Soumaïte ngana suki wana. Wane suka na Bible. Anga lelo na komi mama tumba. Jika. Na kotumba kaka ebeba. Mais ayaki bongo te ayaki kosola nzo kande ajaner. Azaki kofile. Ayeba ki etakendaki komona pasteur Marcelo. Yesu. Tango ya bimika kana bureau na ye na pokwa nango ya momo abengi pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, est-ce que Kingandi ayaki epa na yo? Pasteur Marcelo atuni Kingandi nani? Il fallait terminer kombo po ba Kingandi baze bébé. Alobi Kingandi abi Kingandi ya wa. Abi oui ayaki epa nanga. Alobi mais je ne sais pas ya ba yebisinga ke parce que conversation c'est là où Aurélie nazo s'étonner. Faut faire attention à mon kilo. Faut faire attention à mon très attention. Eza mutunyo sota yaka ko yebiso makambuke. Judith atongi yo.
nde aparticipaki na matongi wana te. Pour nano ya koloba ki batonga ki oseke ye passe bakisa ki azalaki wana assistaki. Eza na mutu nyonso te ayaka koloba ke Judith aza mabe nde ntango azoya koyebi so ye akobima mosantu. Attention, il paraît que yo oyebisaki mwasi wana ke ngai boye 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 boye, et puis mwasi wana alobi ke boye yo za nga naza mabe yo lo critiquer ngai pa mwana mwasi wana boye na boye. C'est là où le pasteur Marcelo s'étonne, mais la fille c'est elle qui était ici. Ouais, pasteur a pandi teke. D'ailleurs c'est elle. Na éviter ceux qui Moïse a tia qui est piège. Ceux qui zala qui paye ya solo, ceux qui fait fille alinga qui a tout ça bangona pasteur Marcelo, c'est là où il y a louche. C'est maintenant pasteur Marcelo dit mais d'ailleurs c'est elle qui était venue ici se peindre, qui était venue ici en train de pleurer qu'elle est marre, elle est fatiguée. Ça fait longtemps qu'elle a vivre ba humiliation. Ça fait longtemps qu'elle a vivre ba son. Ça fait longtemps qu'elle a vivre na kacha pasa lembi alingi relation sala nini et sila. Ya répondre eza oya loba kite appelle Kati na WhatsApp ya mo moi rappeler na normal. Liko na ngazo enregistrer. Zo enregistrer. Ah yes. Ya moment à Tchango na normal. La fille a dit que non, elle veut être libre. Alingaza la libre, elle veut être libre pour asala makambo na ye. Alinga tika a continuer na vina na ye. En tout cas. Alors, na suka ya moment pesi pasteur Marcelo conseil alobi prochainement ceux qui mutaye ko tala yo po aloba likambo ya mutu faut à la vigilance soit yebisa ekikiro lukaka mutu wana yo moko loba na ye boyena bo alobi wi ngape na yebisa ki ye alobi soki nga nazaki na conseil ko pesa Moïse na lingaki na yebisa ki abala yo parce que je te connais. Mais comme eza makambo etalinga ite je lui ai dit ce n'est pas un problème, je vais faire un effort et rekota na contact na Moïse. D'ailleurs nengo beninga boye ezalaki ke ponga na sanini na benga yo. Mais nengo beninga boye est tombé bien. Pour prévenir quoi. Pour prévenir pe et salima bete pona sanini to total eloko nini to kiko sala. C'est mieux. Mais Aurélie place nazo me poser question. Ya momo enregistré na téléphone na ye. Intention na ezakine. Ya momo enregistré na téléphone na ye. Là où je me pose la question, il y a un moment enregistré. Mais ma voix est commis na biso et pas na biso na presse ndengeni. Il y a un scope passe na peu relevant on a mis tout na mon tout na. D'ailleurs on a enregistré dans pe pona nini. Et tension et le pasteur Zakini. C'est ça. Pour comprendre que baza bato mabe. O bazo frère croire na biso eza yangote. Baza bato mabe. Prévenez même entourage na bango bayebaka o basalaka likambu ya Moïse abala mutu moko tayeba mais babomba yango attention et tu comprends maintenant pourquoi Mike avait dit Moïse abanga ki Mike parce que banda lobela Mike na ba parabole mais Mike a la caméra alobi toi Moïse tu peux me regarder et parler ce que tu es en train de parler en face de moi. Et toi, Moïse, tu peux dire que toi, tu es mon santo qui coupe le bondo. Comment est-ce qu'on a live, pasteur? Toi, regarde. Alors, biloko mi balé. Droit de réponse dans mon pays. T'as un boîte là dans boîte na chaîne noire côté on a à répondre. Droit de réponse dans ngweza laki ya kokima ko banga ko répondre mitono na lobi. Mike atanga ki akenda ki teke parabole yo muninga na ngalo baki yo Moïse. Yo kotele maliboso na nga. Makambo yo zoloba pona nga. Okolo bango en face, Moïse tilelo atikala ko répondre angote. Et puis yo Moïse, yo koloba, sincérité na yo, bo santu na yo, ezandenge moko na ya couple bondo. To yo leki couple bondo. Na bo santu, Moïse atikala ko répondre te. Et puis maloba na ndekata Moïse monoko. Tilelo Moïse akanga monoko contre maloba ya Mike Kalambai. Yango na lobaka na plateau mama Saratola. Po muto aloba na yo boy, il faut oyo ayebi yo. Il faut oyo ayebi yo. Oya ayebi yo te, aotikala jamais koloba na yo. Po muto aloba na Aurélie, yo koloba na nga boy. Yo. So déjà muto aloba na yo. Pointer le doigt comme ça. C'est que ça na place moko boy. Oza na faible. C'est que ça na place moko boy. Oza ina. Ayebi dossier na yo bien. Oza cible na ye. Yo. Ba mususu baloba pona nga yo koloba. Na yo pe. Te.
okokoloba te yango nalobi boye koloba tozoloba ya bato oyo bozolakisa biso na tv ekoma okitisa biso botika babiso moko tosimba nzambe na biso place tosimbeli ye soki basali na nzambe lelo bakomi na bapoint ya boye d'abord nga natikala koconsidere Moïse lokwa mosa na nzambe te mama Judith Kalanga okolobi bon natikala koconsidere te par rapport à makambo ndenge ebimaka non mais balobi bible bien surtout juger bango te Bethel d'abord son alobi mission c'est trop dit parce que mission kutu bazaka ozana bomo e balongoli babwaki na masine ozana bomo e balongoli babwaki na katakombe mais ce que son alobi Bethel Bethel ezalaki eloko esalemi na 4 apôtres 4 basali tata na ye na 4 basali moko na bango aza na bomo je crois mibali na bango baza na bomo nde babimisa pe kombo ya Bethel eza ye moko Emmanuel Mbiti ezalaka kombo ebimisa mi na 4 bato bakendaka prière et avant Emmanuel Mbi akufu na kati ya Bethel ezali na basali soki na kati ya Bethel ezalaki na batro batrairaki Emmanuel Mbi soit disant baempoisonné ye libanda ya Bethel na baeglise ya mike ezalaki na basalo babanda kotiela confiance balinga batikela bango église lolenge kaka bazwaki héritage kamata lolenge Bethel ezokende nde lolenge héritage ekendaka prévane so okomi na première ri otali na ngambo ya Bethel ane eloko moko otela soki place église eza omona kaka eloko moko boye etongami ya bavitre ya noir mais olakisa te ke eloko eza église eyana signe moko te ekomami likolo nango ke Bethel peut-être so okoti na kati nde bakomi Bethel mais so oke na CFC omona libanda bakomi mpenza CFC centre évangélique de la foi en Christ so oke par exemple na baeglise nyonso omona likolo nango bakoma identification mais Bethel eza na identification te na minicho ye moko kanda ye po bapesaki héritage famille bafandaki balobi te yo ndo mérite ozwa héritage po toleaka bien ekomi likambo akopti likolo nango sikonde na minicho nde tokomoyeba parce que Moïse azwa courage ya kobima na media kowanga na ke ya bota te mais na minicho azwa courage ya makambo ezoleka aya koloba azalaki prêtre ya ko critiquer azalaki prêtre ya kotinda Deniles aya kofinga Mike leli Deniles azawapi Deniles sabungi na internet pourquoi l'état a permis l'état kolanda ye famille ya Mike pe balobi Mike hiya nda tiki alobi aza pasteur mais biso toza ba pasteur te Mike yo landa ki lokola koba ana bayaya ana baleki soko tuna kite famille ya Mike tuna kasikoto bando peso identification famille ya Mike eza famille ya banani biso Mike a déposé dossier biso ka place boye ko déposer puis soki Mike a meki ko kota likambo ma Judith Kalanga réalisateur na ngazo signaler déjà to chité na émission na biso to retenir ni na dossier to retenir que to komi na suka na dossier auto retenir to suki na ngote to continuer nango parce que ce n'est que le début et bandine o bandate une introduction de to bandi to causer la réponse à Aden to causer la réaction ya Moïse parce que na minicho para ya moi sinde to ucholanda na ba audio cela veut dire que bango moko basala ki vodio wana si ama famille ya mwana mwasi wana po ba moni ke no Moïse akomo kende na bango na ndenga TV bango pe ba kende na bango na ndenge ya TV basida na ndenga TV donc bango nde bazabo ba mikiti si balobi bébé na mwana lokwa Moïse alobi ke azokozwa visa te bango balobi ba na problème te ba pesa corps mwana na bango ya na kini basala test ADN na kini aya basala test ADN na kini c'est pour vous dire que vous jusque là boko nzimela ka ba pasteur binoti lelo yo kokoba ka kozaka muumbu wa pasteur moyo pesa mama na bino mbongo ezate po pasteur na alobi te moyo soutenir famille na bino ezate po pasteur alobaki na kati ya famille na bino ndengo pesa bango mbongo yango nde makamuno ekenda liboso babinga bango so ba pasteur ta ba ba dadi oboma libala na dadi na alobi te po mobali wana pasteur ayibisa ki mobali wana za mobali ya vina yote yaya ozwa mobali moko ya bien jour qui ko présenter par pasteur ayibisa ki oza shwa na yote yaya depuis oboya ye osozi mobali yango na yibisa ki bino tokota ba église tokotaka
mais soto koti na ba vie privée ba pasteur toko sambela te zambalo la sala ki ka bien internet ya pour abimise la biso ba vérité cachée na bango mais soki mwana moko na kati ya chorale la sainté ba kote le misé liboso à partir de l'autre télémisie akosa ya sungu sala te ba exposer na misu ya batu nyonso Église mobimba. Soki mwana mwasi moko asali na place ba bengele ba kambi ba encadrer ye ba sunga ye ba ko bimse liboso akomi sujet mwana ko kima église mais tango bango bazaboye baka na droit ya kotelema na cher baka na droit ya koteya baka na droit batu ba betela bango maboko baka na droit batu ba se soumis en même temps baza ko continuer ko sakana na bana basi en même temps ba okomisa bana basi ba jouer en même temps ba ko promettre bana basi par-ci, par-là. Ils ont participé à Aurélie. Bisoto Kotala, Bisoto continuer. Rien à dire. Mais Zambalo la merci pour comme qu'on permettre Bango, Babi Malibana. Yonanga to eba kiteke Moïse Mbia bala. Tout surpris. Eza loko moko lo banango mama bébé c'est à partir d'Afrique du Sud. Eza loko ya somo Kotala muto bala me abomba. En tout cas, ils ont malheur, ils ont mawa, ils ont fait passer. Balandi à Jika Télé News, bah, étoile Nabiso. Moi, je dis que la ngatozu pendant moi temps, hein. Bien que chaud, parce que le dossier, oh, non, écoutez, comme maintenant, la cascade, tout ça, juste qu'en introduction. Parce que, photo là, résultat, ADNA, tout est par là, pasteur Momo, à Bota, tout à Bota, tout ça, c'est ça qui n'a encore la fille, à grâce à la belle Hélène à Salaki, tu redécouvrir ensemble, un des camarades, les cas, qui matière et côté les biseaux. Tout ça, on a pour nous couper ça rapidement bien information. Moi, je dis que là, mot de la fin que tout est parce que moi, on a une émission, on a un dossier, ils en ont à suivre. On va dédicacer la banane. Merci beaucoup, ma chérie. Nakoloba, mot de la fin T. Toujours jika na souka émission à Pesaka conseil. Nakoloba boy bande qu'on a biso totika ingratitude. Waneza mot de la fin nanga. Ingratitude, ezelo komoko. Yo moto sale ingratitude. Na moto abomi bozelo comment accepte ya ko reconnaître bien fait ya moto tika bolamu ya moto et dominer mabe ya moto nazalaka boye un jour à cause na ye il m'a fait ça ezana moto moko salanga mabe makasi mais il m'avait accepté dans les temps difficiles kaka ndenga ndima ko accepter nga Aurélie Vango ata salilingani so na moni na mona kanisi na mona bébé motema nangeza ka esenye na salele bolamu voilà nyoso ya mabasalilanga ikota na mai bolamu ne koma kokanga ingratitude futaka te c'est pour cela o nyoso moni komisi bango lelo place baza eza ingratitude merci beaucoup na balanda Jika télévision ba balanda kabiso partout boza ebele ba groupe WhatsApp nyoso ba o ba sensibilisaka ba tala kabiso début jusqu'à la fin lobi émission o na mona ki yango kitoko le na tala 20 minutes na kenda na ngoti na suka merci émission na mona ki yango kitoko le na tala ngo 10 minutes na kenda yango tina suka merci soki nzambalola azongite tokutani mbala suka je vous love bisous. Ok, Jika de la presse, na lingi, on te love au pluriel avec S à la fin. Et voilà, les abonnés, les étoiles de Maman Judith Kalanga, to komi na souka ya émission na biso ya lelo. Nayebi ke dossier oyo eza à suivre. Jusque là, ils en ont à suivre parce que tous la test à ADN, tous la makambuni, surtout réunir matière pendant bien temps côté la biso. Toko Manuel Abino. Là, je profite en souhaiter joyeux anniversaire hein, à toi, Gauthier, soit dilé, ma mobile mande fois pembe. Joyeux anniversaire, babi, le 21 mende mon colonayo, balobi profite bien de ta journée aujourd'hui, hein, longévité, progrès, réussite, tous les bonheurs du monde, te souhaiter un pour nayo le Gauthier, soit dilé, ma. Pesi mbote mingi na bayene surtout balingaka Aurélie Van wana moni job on PC les costauds de Bruxelles mon grand frère propre autrement dit mon sang balobi yangani de ko partager commenter liker kaka ndenge zalaka Clarisse Ivango de London City babiso ko boy Clarisse Ivango te wana sali sumu en tout cas Clarisse Ivango merci beaucoup na ba conseil quand des okine na wezo kende très bien et ça la bien na pesi mbote lisusu na bayene nyoso balinga Aurélie Van de près ou de loin en tout cas ngape na linga bino makasi restez scotchés, branchés. Maître Hervé Kadiebe, esprit libre, autotombe. Balobi lobi nabiso, ikole kalelo. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. À la prochaine.